la famille, bon déjeuner de ce matin, bande konangai, bon déjeuner de ce matin, bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment, bobo to bonde konakati ma botanabino, shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom nabino, puis matondo na bande konapsa kimbangiste lelo vendredi, voilà le 14 juillet. Voilà, topesi vraiment salam alaikum na bande konapsa ba musulman lelo mukona bango ya prière. Voilà matondo na bakimbangiste. Voilà, toute tendance confondue, boza bienvenue na sous les baobas. Bambo tenabino ebele, puis bon début ya week-end. Voilà, et puis ba vacances malamu na ba oyo nyonso bazali banda ya mboka. Topesi mame Milia esika zali vraiment vacances kitoko, bon séjour. Maman sage pe à l'obelenga voyager, famille mobimba. En tout cas, bon séjour Nzambe à battre la bino. Biso pe tourne biso et koko kaba. Oh nyonso tout bozo se préparer pour na bon voyager, nabana, bobeta moi tour et ça n'a qu'à très bien bande konanga. Surtout maman ozana bana mike, ouais vraiment mesani sa bana ba vacances. Il y a bien, na famille, na hôtel, matissa moi na transport, il y a bien, il y a train, il y a luxe, matissa moi na avion, matissa et bateau, vraiment changer, moi na bana oyo ba voyageaka vraiment mingi to sel ba expérience nango, ba parents na bango ba voyageaka, ba bima bango na ba vacances, bisika bien, ba changer bana wana ebele, ba tambolaka bien, ba kotaka na groupe ya ba bandité. Bakota na ba groupe ya ba désordre té. Donc baza bien équipé na ba classe na ba vacances, vacances na bango tant il y a 2 semaines, 1 semaine tant bakozonga bake na ba club, ba mususu ba perfectionner kobeta guitare, ba mususu drum, ba mususu donc ba activité ceux qui ba sala ka mona vacances, c'est juste pour na bana bazala laisser à l'été, bakende gauche, bakende droite, bakende kozo ba idée. Ya bana oyo bakimaka classe basaka école buissonnière, hein? Fais la bongo, hein? École buissonnière. So na lobi mabe bobongi selinga ebi bato baka français. Voilà bande konanga, c'était ça. Alors bana baza venir à lobby, biso lobby to koma bakoko et kozala bientôt mona bana na biso na ba poste bien, musala bien bazo sunga yo pe maman, bazo aider yo et kozala kitoko makasi ndenge biso pe to idara ba parents na biso oyo basala ke biso pe to zala pe éducation malamu. En tout cas to boité ba exception ezanga raté, mais na meka yo vraiment za jeune fille au boti bana na yo baza mike banda na kota na lirwana bosana basaka me ya cher, basapatu ya cher, babilamba ya cher, babiloko eza inutile, meka na ko bosana yango zwa vraiment bambongo na yo kota na ba nini na ba beta na ba boucle ba vacances toza na ba nini belé oyo edaka pour na ba booking.com ezali ba holidays ezali obeti otali ba package ba paquet ba vacances au moins 7 semaines avec boy batu boy place moko boy ezana autant boy ya kende ba ezaka bien organisé bokoma ba ekozwa bino na bus na aéroport ba memi bino na hôtel na kati hôtel ezana ba activité ba wesa bino alelo bolibo keta lelo ko boy lobi bolingi boy obemi bana na piscine ba hôtel muso eza bien na piscine sur place ozo surveiller bana na yo donc bande kotango bana ba ozonga 2 semaines bo beta kaka masolo place bo utaki après ba jour pezo kende vraiment air moko l'air bozongi omemi bango na zo baki kotala banyama et osala bien omemi bango na aquarium monene pe ezalaka awa na Londres na natala ngote mais na Danemark toza ba aquarium mibale ya minene kitoko moite omemi bana kuna bo tala ba mbisi tout esala kitoko makasi moni. Voilà donc ba activité eza ebele
oyo komema bana ere moko okenda bango na restaurant donc boza ere mo mpe na ndako bosombi bajeu de société bakarte bakela ye bajeux ebele boobeta na bino na ndako na bana vraiment bosali activité na bino après bazongi na bango classe e ozala kitoko makasi mais soki oza wana kaka tikika bana bavandi bana bakomi kosanuye ere mo babimi na parke na bino na nsima ndako yo mama ko toza na yo te olio ke novandisa bango na parke na yo mpo ozotala bozobe yo moko mpe mama moko bana baya mike ozobetala bango babale banini ozosepelisa bana na yo yaya okozwa rendement ya kitoko mais soki otiki bana mpe bakozala baparesseux te bakozala toujours na activité bakozala mpe na créativité banda kocréer makambo na mutu na bango parce que mutu na bango eza bien formé tu vois voilà mpona kosilisa bandeko na nga naye mpe nalobela likambo oyo vraiment oyo bomoni na titre ya mutu okomoni Chérubin Okande je crois bantu mosusu balobi bon nga vraiment bandeko bolimbisa na landa bango bien te mena yoki azalaki ou bien azali ministre ya sport ya transport et puis lisusu azali mutu a travaillera na Katumbi donc toloba bref azaka na kati ya politique voilà parce que ba ministre ba PDG ba nani bango tout bazalaka na kati ya gouvernement alors bandeko na aza pe ba député biloko bongo toyoki bato baoloba mobali moko azoloba ils ont vraiment peuple congolais bola muka bo manifester bo sala boye makambo ezokende bien te boye na boye nga bana webisa bino peuple congolais na likambo na bina bolala bina boronfle bina bolali bina pongi neti kutuko bozomona yango eza nango filme donc mutanga olamuka na ye bola mbokende otelemela makamni bande bomeka kutu te il faut bango pe na kuna na gouvernement bango pe na ba parti politique na bango pe na bandako na bango na pasi o population monaka ndenge babomaka bato na bamasasi na population kaka polisi moko abeti mutu masasi pa mbala combien natalaka sirimo na otala na masina papa moko avandi na ye polisi soka lingaka meka masasi boye pa ezwi papa bato akufi ntango bafamille wana balelaka bino boyebaka te mpe na likolo nzambe amonaka nzambe amonaka donc population eza fatigué oli kutu batelema parce que nga nalobaka population na biso eza déjà ya kolamuka parce que bazalaka ya kolala te papa Fayulu changer slogan lamuka te telema peuple telema lamuka ezalaki ya 4 ans passé na minute oso ozoba kaka lamuka ekosimba te mutu akolamuka mpe aza na mbetu na ye aza ya kolamuka nga nayambaka bafone me nalali na ngai naza na ngai na mbetu me nazosolola na ngai me naza ya kolala ya bongo so mpe likambo ye ozala mosu na kotelema bien te mpo bamosu mpe bazalaka ya kolamuka me alalaki na ye bilamba na nzoto eza te ata likambo ekwei yokanisa kobima pa me so moto aza ya kotelema asi abongami atelemi likambo nyonso koya tosi tolamuka peuple congolais alamuka c'est le moment totelema baaction bando salama il faut mpe bino mpe na politique bosentir biloko ya boye masasi pa e osala bino bien et puis ye mpe ministre ya transport donc ye moko na volant donc égoïste akosakana te alingi kozwa chauffeur te parce que bando futa ye mbongo chauffeur wana ozala bien bomoni yo pina ministre yo mtoza muto osala pe na ba place il faut na chauffeur esungaka oyebi no komema mais faut na chauffeur esalaka bien parce que mu chauffeur wana pe ozoleisa ye pe ozofuta ye pe famille ne pe bazo se retrouver mais le quoi bokoma ba égoïste faut yo moko memaka na ezo comprendre allez ba bomi kana kati ya voiture omoni bakwe pe ko bomi na ndako na jardin bakoye mpe koboma ye soki place nini me babomie na kati ya transport
natanga azo mema quoi aza ministre transport azo sala eloko te eloko nini transport nini ya bongisa na Congo wana transport eza pasi bawewaki moyibi ya kosakana te na kati ya bisi bazoyiba bawewa bazokoenleve bato eske mitindo nini ya lobaki ntango bauti kosambisa bato awa normalement il fallait apesa ta modo dans le vraiment na regretter na transport vraiment nzoka nde bamoto oyo tozoba kezosunga transport comme koenleve bato vraiment nasengi en tout cas population bozala mpenza botala nazosala boye tokosala boye mpona kosécurize bino na batransport ye alobaki amona eka lokwa neti ndaka bavoisin ezozika bango kaka population nde mutu donc ntango bango balobaka population bino bokanisa bino na kati ya gouvernement bozala bapeuple te donc bino tala babeti masasi makile ebimi kala nde moko ebimaka na bapeuple te il fallait y makila ya chérubin ezala ta bleu ou bien jaune mais ça kaka rouge epanzani na kati ya voiture pour vous dire que tout est vanité. Soko ozosala bato mabe yo pe okosuka mabe soko bomi na epe yo pe okopérir na epe biso population tolobi tokomarche te etali biso te liwa toboyi te biso nyonso tokoleka mais soki mpe ezwi bino bosupporte combien de peuple bakufaka bosi bomarcha bino gouvernement bosi bomarcha bino moko gouvernement bopeuple ya bato kutu te bobie botie kaka congé makile etangi mingi babeti bayebisi bino oyo bazoboma mwa ete koto obie koto oyo bolobi ok tozata journée moko chômé tala awa ka na France motu moko ka soka kufi na obie na masasi obie na ni mokili ningani obie polisi abomi ye mokili ningani mais biso na Congo kuna eloko ni esala eloko malili ezalaka te donc nga nayebi te peuple oyo akokende kotambola oyo akolelisa bino nayebi te so peuple nini ka peuple oyo ya biso oyo totelemi sikoyo mpona torevendike badroit na biso totelemi tokomi koyoka pasi tomoni ke trop c'est trop sikoyo tozalaki na tolamukaki totalaka toyaki na bambeto sikoyo totelemi boya koyebisa biso tokende kolela papa chérubin bakolela oyo bien na famille nekuna na batetela ya kata kokombe bien soki ya loja ou bien soki ya nini ya libefu baolela ye kuna population botika bango yokanisi kolela mpe bembe na nzala ezalaka bien bato bana na pasi na bango na nzala na bango aliboyebisa bango oya bomarche mpona ye akufi tokomarche te bino moko batakatumbi bomarche bolela bosala okosala population aza kuna te population kotala bino ka ndenge bino mpe botalaka bato ye bato awa bauti kosambisa bato il fallait baministre ebele baloba basala badiscours oyo mpe économie abi vraiment na regrette nde bazoyiba bino bambongo ye kuna pa ye transport oka moko oyo nga nazobundela bozala boye en tout cas vraiment na regrette na kosala pena donc na kosala tout transport ekoma sécurisé omati pena na wewa oyebi mpe mutu place mutu ni ozomema oza na ye ozwi na plaque wana ya wewa okamati na kosala donc eloko moko te avandi na ezolia na ye bamaki banini lelo boya koyebisa population etelema population bolala pongi so ebute koki bolali kitoko lokola babebe na ntongo mpo atozala na makasi ya kotelemela makambo ya mboka ya kotelemela badroit na biso ya kotelemela badroit ko oyo ya biso parce que oyo mpenza ndenge constitution ezosenga ke soki boza insatisfaite peuple telema revendiquer badroit non yango biso tosala mais oboye komemela biso ke ote bolela bosala boye population population aboyi bomona yango yo mpe ministre aréside ezo bino bato botalaka bamai un jour bakobetoka masasi ntango otoka mai yo mpe kuna ministre ya courant un jour courant ni kokanga yo kaka toza kaka soki bozali kotala kobongisa mboka wana te yo mpe économie un jour na kati ya banque ozokote bambongo bakokotela bino na masasi papa
Donc mutu na poste na ye, il faut travailler. Et belé na bino bozana bo sala déjà na poto. Bo yebi neni to respecta ka musala. Il faut comme na air. Donc au mona musala neti biso botoza vraiment na ba carte o komi na musala bo kak carte on a pas fongolé le porte et mbala moko ekei air nini yo koti. Donc yo moko tu fo comme avant, même soit avant 10 minutes, avant 5 minutes. Que au comme retard, oso respecter musala, nyo soso tia en ordre. Oko kapenda ba africain ba travaillera bien, ba mindele ba okumisa biso to travaillera bien. Bon, pourquoi pas to kende pe na mboka to travailler bien, ali bino moka bobuti na poto awa boke kuna, yo papa okufi yo za sur mona poto te. Au mona tata congé o yate ko mona nde ba travailler awa. Si boyati. Mais tala la boko makuna okoma okipe libumu na yo, libumu ngo ya yo peza ki munene te, nzoto ka mike normal, bando okipe libumu na yo, ozo kipe donc na ebite, ozano libumu ke bolingo liambongo, na nde siko lelo otiki yango te. Na mutuka ozaki nango na kati ya voiture, mutuka wana etikali. Te on a yebisaka bino na bitala bino bosaka ba vanta nga boy siko papa chéri ben eloko ni azanga ki papa on a yo mto sa ba vanta o la kisabatu mutuka o la kisabatu boy o la kisabatu boy yelo ni ozana par rapport ya papa elo ni ozana mondeko bilo on a bino pamba wana boke lokota ba voiture occasion ba voiture ya ba nyongo aliboya pe kochila ba vanta ezanga tina mutuna makolo o papa wa mbongo etikali na bank ebela mbongo chéri ba tikali nango atiki yango ndina kati ya mutuka pe babomi pe etikali mais nyonso wana epesa bino leçon te o mona pe lobi ba vanta bazolika kaka o peuple ndeni eloba bokecho peuple ya ndenge nini biloko boye kuto le bolo banzambe pa komi ko frapper na kana bango o biso to lela ka peuple bango pe ba komo sentir ango ale bino moka peuple mususu e komi to telema to sala marche to ko tandika mbwana to ko lala pongia ba bébé to telema te peuple bo telema te eza tangu na bango pe bandi ko kende ba mona o peuple amona ka bongo te. En tout cas, bon attendeur, salut. Partagez l'émission, bandi konanga. Aimez l'émission, s'il vous plaît. Partagez en haut. Parce que peuple n'a pas photo la moussa bango. Yom tozu émission partagée. Peuple n'a biso. O batika la kolala ba lamuka. O basi ba lamuka bo telema. C'est le moment ya ko telema. Ya ko revendiquer ba droit ya peuple congolais. Parce que tu vois peuple mon ko photo za la bien. Mboka na biso eza mboka moko eza béni na nyonso. Même na bilanga tokolia. Même na chasse tokolia manyama zamba. Même na mai tokolia mbisi. Même na mabele toko cultiver. Ba pomme de terre ekouta partout. Tela ba pomme de terre na poto ezelo ko ya moins cher ko leka biloko nyonso olia. Mais là monsieur uta na bamboka na biso toyeba. Kuna na kota Kivu wana ba pomme de terre, ba café uta en Afrique. Mais tel ndenge ezebele na Congo mto akokata otokisa café te. Bati ya modèle tozana ngokuna na Congo. Mais tozana est-ce que tu as na société mo ezala kati? So tu anda kala na ndo mo soki timo soki kumu no soki moto. Bande kunanga iza pasi. Eze singo te na ba insécurité nani ozana na volonté mais eza mboka na biso to si to telemi siko ma to telemi peuple telema la kisa bokasite na yo kolamuka to sto lamuka ya nazo répéter le bino siko komita ma ko telema papa Fayulu changer slogan to asu na tanga te peuple lamuka moti mukoni to si to lamuka kala siko photo telema to banda action bongo te. En tout cas o nyonso boyebi aweza sous le baoba et pas maman leki na bino la danoise o lingo linganga te naza maman leki na yo na nko pe na kotika la maman leki na yo. À part ça naza na site de rencontre bande ko site de rencontre ezoke de 5 ans batu ba balani batu ba boti site moko kitoko discrétion totale.
Alors soki oza na mwasi te, oza na mobali te, ozalaka na Europe, bandeko nanga na Afrique te s'il vous plaît, ozalaka na Europe, ozalaka na Canada, ozalaka na États-Unis, ya Nord, ya Bengala Danoise na 0044 74 59 62 52 17. Après 14 heures, aux huiles la danoise, to sololi, na lukeli yo mwasi bien, na lukeli yo mobala malamu. En tout cas, na soldé ma bala, na soldé ma relation, boya ebele. N'hésitez pas. Yom to komisa bandakala, cela veut dire que nam na zoa mobali ou bien mwasi, ou azo correspondre na ba critères na yote. Alors, soko lingi bengala danoise, o changer ba critères et vous allez ma bête. Merci, boti kalamalamu. Vraiment, bon enjoy journée oyo. Tokutani bakala mingite. Bye bye, bisous. Likez mission s'il vous plaît.